Paul Distingué de Malonga. Merci à vous et à tous mes confrères. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons de nouveau reprendre nos Bibles. Pour ceux qui sont arrivés en retard, nous avons lu 2 livres. D'abord le psaume de David au chapitre 8 de 2 à 10. Notre deuxième lecture a été tirée du livre de Deutéronome 5 de 1 à 21. Maintenant, nous allons lire 2 textes, même s'il y a d'autres textes qui vont intervenir pendant le sermon. Nous allons lire d'abord dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, au verset 9. Nous pouvons même aussi lire 10. Première épître de Pierre, chapitre 2, de 9 à 10. Et après, nous lirons dans Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 12, nous prendrons juste un verset, le verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, de 9 à 10. 1, 12, verset 2. Si nous avons tous trouvé, lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimo mosanto. Tango ekoki po ete biso bana na yo na kati na France oyo tosangani toyoka malako na yo oyo yo bongisi po ete opesa biso na mokolo monene ya lelo, mokolo ya esengo. Papa, tobengi yo po ete yo yebi mwana moko ndenga ye na kati na esika oyo, po ete yo dispose matoi na biso pe motema na biso ya molimo o fongola yango po tozala en liaison spirituelle na yo. Papa, établir cordon spirituel po ete yo koka kolesa milimo na biso, po ete moyini satana ya kotungisaka biso na makanisi na makambo ndenge na ndenge, me soki yo lati nzoto pe na milimo na biso ye akopusana te. Elikia na biso ezali ete yo nzambe okobongisa mayema koki po na moko na kati na biso na tina ete olendisa kondima na biso tozala bana na yo banda lelo tina suka ya molongo to ekeke
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Totangi ba texte moi ebele. Totangi liboso na Psaume 8 de 2 à 10. Psaume oyo totangi na 8e chapitre ezali Psaume oyo ekomamaki na David. Toyebi que na kati na Bible tozali na 150 cantiques. David y akomaki 73. Asaph, bana ya Koré, Salomon, Moïse, Ethan, bango pe bakomaki. Wana nyonso ezalaki 100. Oyoyo ezangaki bato nde samaki na kombo ya David po ete kombo ya tata Nzambe esanjolama. Oyo totangi na ba maman ezali hymne de louange. Et puis David azali kotala merveille ya création. David azali komituna tango ye atali mokili oyo Nzambe asalaki. Atali likolo, atali ba étoile, atali mabele, atali oyo eza na se ya mabele, atali mai. Amituni. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Wana tozui nakati na versets 4 et 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tata, maman. Motuna oyo ya David ezali pe motuna ya biso banso tokomitunaka. Tango telemi otali likolo, otali se, otali ba merveille. Quelle est la volonté de Dieu? Sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Basengi ngai na yo kimbangiste na mokolo na lelo, tolanda aveuglement te ba norme, ba valeur, ba comportement et la société actuelle. Oyo ezali en désaccord avec les principes de Dieu. To transformer intelligence nabiso, il s'agit de l'intelligence spirituelle, to renouveler yango. Pour être ba pensée nabiso, ba perception nabiso, ba attitude nabiso, ezala en conformité na volonté ya tata Nzambe. Yango ekosala makaka soki tozali ko sambela ler nyonso. Soki tozali ko tanga Bible, soki tozali ko méditer ba enseignement, soki tozali ko salela maye oyo ye asengi biso, bolingo mibeko misala. Donc déjà principe ya liboso ezali bolingo, tozana yango te po ete lelo tolingani te. Po ete lelo yo tozali ko sala na kotia ba pot de banane epai na epai. Bongo ndenge nini tokotambusa mokili yo batata na ba maman. Yango wana ngai na yo tolingi kutu kosenga ta pardon na moninga te. Kombo ya pardon et comment on peut s'abiso kele et comment on peut s'abiso kanda. So balobi vous devez vous pardonner et avoir un amour inconditionnel. Lumba la moko na kati moteme kangami 12 fois et demi neti kutokufa. Ngai na ye jamais. Ndenge tolingi kombo ya jamais.
Jamais. Mais, olobio za kimbangiste. Papa dit Lubenzi, olati, elamba ya pembe. Maman nanga olati vert blanc. Oh, ils allaient symboliser la pureté et l'espoir. Mais elongenayo kangi yango 12 fois et demi. Batata la maman tozali ko silisa. Mama pesa biso tokotambwisa mokili oyo. Ndenge nini tokotambwisa mokili oyo soki biso na biso tozali kolingana te. Bongo tango bato libanda bakoya tokolinga bango ndenge nini. Tokozala ba force extérieure nanda kolingaka mutu te mais na libanda ezaka kayo. Biso tokotambwisa mokili oyo. Na lolenge nini? Biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi bandimi banga bomi batela bomi petola boelaka elongana bandimi banga bomi batela bomi petola boelaka elongana biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi bandimi banga bomi batela bomi petola boelaka elongana bandimi banga bomi batela bomi petola boelaka elongana ekoleka te ekosalema bandimi banga bomilengele ekoleka te ekosalema bandimi banga bomilengele bolingana boyokana boshala ndakisa ya kimbangu bolingana boyokana boshala ndakisa ya kimbangu ekoleka te ekosalema bandimi banga bomilengele ekoleka te ekosalema. Merci dirigeant. Batata na ba mama na lingala. Soyons exemplaires. Comme Bangu dans ces 3 venues, tozala exemplaire. Yangwana tolobaki que Maté Anabiso ezali identité, mission à l'école de l'humilité. Tokosili c'est un exemple moko. Poto yibike papa Simon Kimbangu yazali tata molimo mosanto. Ye akangami na kati na prison. Mais azali kotambola na molimo epai nyonso. Toyebi ebele. Toyebi pe apparition miraculeuse na ye na aéroport ya Maya. En date du 2 novembre 48. Ye azana kati na boloko. Mais azana kati na avion oye wuti na Belgique via la France. Un avion ya Sabena où ne devait se trouver que 15 mindele. Tant bazali ko kitana Maya 14 bakiti na suka papa Simon Kimbangu akiti. Batu bakamwe auti wapi? Aye ko sala ni. Akoti na avion leur nini. Bakangi ye. Brazzaville abengi Kinshasa. Balobi tokangi nègre moko awa na kati na avion toyebite akoti ndenge nini. Batata na ba maman. Ba acheminer papa Simon Kimbangu ti na prison ya Ndolo.
aye kokutana na administrateur Yandolo, Monsieur Pilote. Monsieur Pilote, tango amoni poya zalaki chef de l'administration de la population noire de Léopoldville. Amoni papa Simon Kimbangu enchaîné naba soldats bien armés. Avant d'ici pour ça la interrogatoire. Alubina yé toi macaque. Qui es-tu et d'où viens-tu? D'une voix plus calme. Tala moli momo santo. À répondre, je ne suis pas macaque, monsieur. Tu sais bien que je suis un être humain comme toi. Je me nomme Kimbangu. Je viens de la Belgique via la France avec l'avion Sabena. Tala tata moli momo santo. Azali kolakisa moto na humilité nyonso. Na kimi alobite naza makakite nazali moto lokola yo. Eske ngai na yo tozali na humilité wana yangwana batata na ba mama ya monene ya lelo tolata identité na biso kimbangiste toyeba mission na biso ndenge nzembo elobi pe tozala na humilité et ba élément ya humilité ezali kaka misato bolingo mibeko na misala. Tosilisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mo santo. Amen. Totelema pona rebondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzambe oyo biso toko sambelaka, Nzambe oyo biso toko kumisaka, Nzambe oyo biso toko yembelaka, Nzambe Kimbangu, esengo, 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 tika tokumi sa Kimbangu, esengo, 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 Nzambe akumi sama, esengo, 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 tika tokumi sa Kimbangu.